Mbote na bande ko bomesana Rolanda Bisso, vous allez brancher sur la 3W radio-télévision du Solo. Ils allaient toujours à Bino DSV Diana sur le photo de Wuppertal, l'homme de l'année. Nega to yebsa bino to meseniga ko tambola pour recevoir information. Nde on a sala ki tout na kangela bino les grands analystes au bino nyos boebi. Nga nazala toujours na fierté à représenter journaliste international. Oya kinana ba niveau biso to komate to ndimara po na ba trempla ba to nde bisika biso to ko koma. Boebi Kervin Maiso to yambiye to yoka bwanya nae. Ninga wako fungule la biso si makambo ezali kolekana na RDC situation politique na mwa boyebi oya yebi ameka ko fungule la biso to palola to grateti na mukokoli to pasola mpoke ndeko na Kervin Maiso esengo lisusu ya komona yo na sepeli ndengo ye chez biso na Paris na région parisienne et puis so na lobby bon na sala mwa provocation na tumola bana ya diaspora na tumola bango nga loba kaka biso toza neti na centre po mutako fana ne États-Unis soka kena kinba obenga ye parisien ya mwana soko yeko sala pèlerinage na terrain na biso te ezo ndiro sali rien. Alors c'est vraiment une bonne chose que oya na territoire na ngai. Alors oyaki ko lukanga po na oluka information mais ngai siko nazo balusa match lokola toza na terrain yo za mopanzi sango toza na radio du Solo donc pataka sango za mopanzi sango nga na balusi siko match nga ndi na otuna ba question ndenge okoyi na territoire pour dernière fois na Allemagne ezalaka je crois na Bonn oyelaka ngai lumbe na ndenge mukete wana l'air makambo zo banda sika rassemblement bandi siko yelanga suka na lumbe comment se fait-il que ngana bolobake ezali fokop et na yebisaka yo na Bonn na lobi talaka ekokende na mindondo ekokende na bokabwani bokozala jamais ensemble so bozana na objectif mon côté ekokende na mindondo ekokende na stratégie ya bomala et ekolakisa ki fokop nango mikolo na soyo ka radio du Solo ebele hein na moni na yo na batebele oyo ba contribuaka na pokwa na ba débat ba nini na moni neti tendance komi ba komi pe ondimaka slogan OK rassemblement eza fokop olobi ni desve ezala ki fokop ou pas bon wana eza tout d'abord ko engager yo fokop pour la coopération na na kotakité baloba fokop soko zoke na ba coopération et que yo l'été ou bien au moins makambo eza bien te na ko ba fokop mais ndenge nga nature ezokumba biso nde tozomona ba réalité na ko ba soit disant que non peut-être nanzela batamboli bien te ou bien mes attentes ezalaki que na loba fokop est-ce que na participer ki na coopération yango ou bien nazalaki pona yeba ke za fokop ceux qui nazalaki na kati ya Genval ou bien na kati ya rassemblement bien comité de sage wana na ko yeba za fokop mais peut-être yebi ke bisika nyos ba on politique ba alaka ba traître bazangate trahison sangate peut-être parmi bango ndenge basalaki bakene na Genval wana ba traître ba alaki yango ko ko mona ke nato ko suka na étape de l'autre suki bato bazalaki peut-être bazalaki na bolingo ya mboka bakumba mboka na ndenge ya malamu mais ceux qui bozali parmi bino malala ko pour les alliés d'autre part résultat ya moto komi na ko lobate ke bango nyonso tu baza bato mabe ezali likambo ya ko réfléchir na terme ya mutu mabe te to mutu malamu te problème ezali ke mboka eza ya biso tu mboka eza bien commun eza te na groupe moko ya bato oyo baza na mandat moko te bakoki kokende kofanda quelque part na ba massa na bango ya ba belge bakoma kosolola masolo ya lopango ya bato tu na ndenge oyo ezokende bien te eza nde na yebisaka na lobi so toza na famille oyo kobeta masolo nazoteka portable na ngai nazoteka tablette na ngai naoteka chemise na ngai wana etali yo eza chemise na yo eza portable na yo eza tablette na yo mais tango kako koya na ba commissionnaire ekoma masolo koteka lopango yebaki biso nyonso bana ya kolo lopango to telemela c'est-à-dire oligo lobani tango bakene na Genval wana cela veut dire bazalaki na ba commissionnaire na sima na bango ou bien
biso moko bana mboka tobandaki kosolola makambo na biso ya mboka. Mais bato basangisaki bango na Genval ezali nani ezalaki babelge oyebi Dominique Yann nabetelako masolo ya Dominique Yann non katebe katoto lere azalaki kofinanse Kelvin Maizo d'après nga ndenge nalanda baanalyse na yo oyebi ke tout le monde bakizaka oza ngwandiste d'autre part yo kanano d'autre part na makambo oyo mpe lokola omoni ke mwa échec moko ekoti yango sikoyo fo fiakola poza na raison na yo DSV nani acréé radio du solo tenga nazotuna mais avant na répondre na likambo ngwandiste nangina yeba kaka nani acréé radio du solo natuni yo oui ozolobake non moto ozosolola na ye mais nga siko natuni yo nani azalaki na nsima na yo le oza kocréé radio du solo nalobi tokende na moto alai na nsima na moto mpe alaki parce que initiative ezalaka ya moto moko te nakoza na idée mais moto mosusu mpe akokumbanga mpona koma déjà boye ngai naza na système ya baaméricain oyo balobaka self made man nayebi te ndenge bobenga yango na allemand moto oyo aza na cerveau afandi azoraisonne aza komibimisa mpona mibimisa aza na besoin ya vie moko te ayaka kodikte na sa mesa loba boye sala boye loba boye donc makambo ya ngbandiste wana eza lokuta oyebi combien de mission nasala na bataille de pes oku tosala na Félix Tshilombo eza en ligne malembe Kervin omoni ke bato ya trop na banzi bato bozolandanga boyebi kaka position ya Kervin ndenge ezalaka nango toyebi te ke lelo makambo so alobaka aza ne vraiment na raison mais nazo comprendre te likambo vraiment atelemeli yango ya faux cop oyo ou bien po pesa honore ngwanda raison bien eza likambo kopesa moto raison te eza likambo komona c'est-à-dire que soko olobi ke tour Eiffel eza na Paris eza na Paris yo soko olobi tour Eiffel eza na Paris nga mpe na oloba tour Eiffel eza na Paris moto songolo na Allemagne oloba tour Eiffel eza na Paris moto pakala na Dakar oloba tour Eiffel eza na Paris eza likambo kopesa moto raison te ezali ke zolo ezalaka na katikati elongi nde tolobaka na biso ya katikati elongi Genval epesi solo pourquoi batraître bazalaki wana tokoki kolobaka ate ke Etienne Tshisekedi alela ndenge yo akizaka ye toujours nga nakizaka alela yo okizaka IDPS eliala na Genval eza faux cop zela na expliqué Genval eza faux cop na lobango na baanalyse ebele enapesa baélément problème ya Genval eza te batraître bazalaka terreur yo ozosala eza likambo batraître te ezali baorganizaki yango mpo na nini il faut tozonga na bafondamentaux kongo mboka na biso nde ozomona wana esubisa guerre eza blague te banda 1996 conglomérat ya baventurier baya na mboka na biso tosubisa guerre ebanda wana babima te se transforma donc l'air bango troupes armées bakoti na mboka ya bato bafandi babengaka yango na droit international occupation militaire na mokuse tokataka occupation le pays est occupé mais tango civil baye ko-occuper poste omona na place tel batie moi civil place tel batie moi civil mokonzi tel batie moi mwasi azala kota contrôler ye babengaka yango infiltration. Tango maladi tosi toyebi komo nango occupation na infiltration kisi pe toyebi occupation na infiltration kisi nango ezali au beti gauche na beti droite na makofi il faut se défendre militairement c'est fini soki mutazo ya na ba masolo oteto solo la ba solo la kana occupante ba bundaka na ye ba bengana ka ye alors bomi tout na question problème à Genval les até le ba bundaka na occupant babundaka na ye babenganaka ye toyebi ke na opposition nyonso tu bana mindoki te alors mutu ka le sel mutu alobaka ke non nga na basoda na manduki na 5e colonne oyo achangé ngo komi ke 5e colonne eza yo ezanga kuna honoré ngwanda mais pourquoi bimisi manduki na yete ke na moment oyo bopoza nyonso baza nango te manduki na bimisala basoda ne comme ça libérer mboka totikeli Etienne Tshisekedi pe lokola aza na ye pe te bon zwa kende bengana kabila sikoyo nini mais pourquoi surtout nanga question makambo honoré ngwanda comment nanga ki awino nazotuna parce que baanalyse nanga mona papa na biso fait nalobi nazotuna parce que baanalyse na onyo tout ba secrétaire ya abetali bango bonso bakisenge tali ngaso na biko za muyibi so za muyibi teta jona te mengana ko répondre question secrétaire ya ngwanda mengana ko répondre question directrice ya cabinet ngwanda comme ne candidat keke nalobi mengana ko répondre question oyo
natuni yo supposons te otuni ngbanda otuni ngai te natuni yo sikoyo leader mosusu aza te olobi ke babengana okipa na manduki toyebi ke Honoré Ngwanda mutasimba manduki ndenge alobela bato aloba on émission ni ngana okana émission bon 5e nalobi oloba olala émission te 5e colonne zana ebisa 5e colonne na français ngolobani 5e colonne eza langage à renseignement nalobi yoka Nassia Mai pesa zela na expliquer yo eza langage à renseignement oui Nassia Mai eza to côté déjà to zui déjà aéroport à Mbandaka embrasse mon copain mais kende ko tuna bata pare ko parce que na mona vraiment que tendance là vraiment que non fiakola vraiment IDPS bon mais oui DSV au Bossani que pendant 2 ans contentieux électoral les ana mutu na diaspora a défendre contentieux électoral pour le Canada wana na salaka mta IDPS oye bakate ke bato ebele ba yebi ke tali ba yebi mais tali bango ba so ba yebi na ndenge na bango tali bango DSV contentieux électoral pendant 2 ans na voiture. Oui, émission parole des journalistes pendant 2 ans. Kevin Tozon a dit que Natuni. Na lobi Tozon a dit que combien t'appelles ma solo à IDPS pendant 2 ans. Les nazis koloba makambo IDPS. Ça y na carte ya Tshisekedi. Problème est salité. Tobeta na masolo. Période wana Tshisekedi azalaka na salon na ngapa IDPS. Tobeta masolo manduki lelo Etienne Tshisekedi azate. Na ko poser ka question pe Honoré Ngwanda muto manduki yebisanga. Pour Honoré Ngwanda tuna bata pareko. Maintenant tu n'as pas question. Tant que tu as l'indépendance, le pays n'a pas colonisé, la colonisation. Ils ont colonisé par une puissance, la Belgique. Tant que tu as l'indépendance, il y a des Lumumba na Kasavu Basima Kamanduki. Répondre à la question. Merci. Les mêmes questions au Yotuninga, les mêmes questions pour le que non, Mboga Nabiso ezali occupé. Donc occupant ma bengala ba on a Manduki. Alors Manduki, opposition dans la Manduki te oyebi le 4 janvier 1959 na manduki ezaka ka mutu moko mutu wana bima bon namoni que question na loi ne toko kolia moi temps bata pareko yoka bata pareko ou bien Honoré Ngwanda il faut s'exprimer devant bato que non la 5e colonne bien toza na sia mai il faut l'expliquer le moko simple pour Olivier Omicha confusion pour confusion na nini 5e colonne na français ndako ezalaka na 4 colonnes na lobi waneza mais tika on a expliqué ozangwandiste non DSP alors yo okumisa kamere okumisa bakatumbi tout le monde l'air mais nani katero akufaka nani papa Kanza ouais yo za la promotion akatumbi pona akundaki papa Kanza mais ce qui mutasali nasalaka mutu ya mutu te nasalaka patron na nga moko na créer eloko na oyo analyse wana nasala ngo chez nga na mayele na nga na ndenge na nga voilà merci derrière obisima na nga il n'y a que le Congo et les Congolais c'est fini nasalaka te na vieux onani électron libre mais problème il y a certains Congolais c'est que bolingi bo s'embrouiller pour rien ennemi à IDPS ezali à par côté ennemi à IDPS ezali ba Rwandais oyo bazo konzabiso na mboka et soki yo mwana mboka okomi ko coopérer na ennemi tokotelemela yo bato bani basambrouiller na 5e colonne il faut n'expliquer loko wana ndaku ezalaka na makonzi minei 4 colonnes soki batie 5e colonne ezali colonne d'appui et na armée ou na foot balobaka ke na joueur na terrain toza na 11 joueurs babenga ba supporter 12e homme pourquoi pour na soki bozo kumisa mingi ezo ndire ba joueur baza 11 na terrain bino bo community 12e personne bozo bakisela ba joueur nguya ezali langage imaginaire ko lakisa ke ba supporter bazali 12e personne 5e colonne ezali ndako eza na makonzi minei likonzi oyo ya mitano oyo esutenaka ndako ezali ba agent ya renseignement Bajan renseignement sur la guerre. Ah, bozana ba fantassin, bozana ba commando, bozana armée de l'air, bozana armée de mer. Bateau de la marine en fait. Voilà. Mais j'ai la moqué. Mais voilà bateau yo bon mon akate. Oh yo, moi sur baba kotinda et pas ya colonel ennemi, aya kobimana ye abenda e information. Moi c'est na sala kawapi. Asala kana 5e colonne. OK, voilà ce qui te l'a dit Kervin. Et en français service secret, renseignement, voilà. Service secret. Secret toko lobani, toko lobani kambo bomana, toko lobani kambo za na samai, toko lobani kambo batama na mulili.
c'est pour terme kaka mpona koloba renseignement. Merci Kevin Maïso tolandio na eloko omei ko développer bato balandio na bokebi nyonso tozonga vraiment na ba situation. Mais naoki na on dit quand même que na salaka bémission pendant 2 ans nazo défendre contentieux électoral oyo Tshisekedi azalaka na mo victime ou pas. Mais oui bato ba Rolanda bato nde mutu ba kondimela o lingala ndimaka na bonkutu rien bato ba Rolanda bato nde ba yebi. Voilà ce qu'on ngai tokende vraiment na lombango po bangonga na biso ezopusana Kevin Maïso situation politique ya mboka na biso eza lokola tozomona wana eti totelemi esika moko toza mpe na motu te lokola biso bakongolais tolingaka il faut tozala na guide mais tomoni ke toperdre boussole situation politique ya mboka na biso ezomona ondenge tozali na 2 solutions po tomibimisa situation politique ekomi wana po olie tofongola miso tolandaki aveuglement bapoliticien oyo babetaka bakope na bango mpona bapouvoir na bango bazobenga bango la classe politique la plus médiocre du monde, une classe politique toxique, lokola poison, pourrie et corrompue. Wana classe politique congolaise. Batu balandaka bango ba beti mur. Yango na le na pesio exemple ya indépendance. Nangana yebisa ka par solution militaire. Solution mi balé ezalaka soulèvement populaire. L'indépendance soki batu ba salaka be meute le 4 janvier 59 te. Ba belge bangaki ba lapa ba congolais te. Ndenge toza na kino wana. Rwanda ko ya na bloc a bandal abini aleba ntabana ya kamati pe mwasi kenaye batu bafandi bazotala. Ba congolais oli ba récupérer mboka na bango, ba nginda na mboka na bango po esa ya bango. Congolais azo préféré Rwanda za mokonzi na ye apesaka ye mwa ba miette. Aye na mwa poto ba pesi ye poste zanga pouvoir. Po nakola tiso pété le loyo DSV ministre de la radio. Mais derrière nga na simbi bambongo na simbi bemeter na simbi micro. Oko bima ba commission DSV ministre la radio mais na soir waka ko bonde na nga penza genou que pardon tchanga moi micro ko pardon vraiment na lobata ko loba. Et loko so le kana Congo yango wana batu baza na ba poste baza na pouvoir ti. Alors qu'est-ce qui se passe? Tola mi bali to a 80 millions. Mutoko cha genou na mabele. Totala ba combat kachite. Mutataka penda cha genou na mabele azo bima makila na zolo. Nasuka pas se relever, Changi a beti pe mutu a gagné combat. Donc ndenge zawana eza perdu te. Congo eza ya Tshisekedi kakate. Akufina ye. Congo etikali. Congo eza ya Ngbanda te. Congo ezali ya Fayulu te. Congo ezali soki ya nani te. Congo eza ya nga ya yo ya batutu. Ezana ngai na yo tokoki. Soki tozali bien organisé ko ça la soulèvement populaire. Mais surtout ça, le soulèvement populaire, Batamampinga Oyo, Congo est formant, na ba West Point, na Saint-Cyr, na Académie Royale Belge, na Yebi, na Koutanagi, na Réunion Muguna Moutou, Azalaka formé, na Académie Royale Britannique, toi na ba soda ya mpiko, ba soda ya solo. Ba toi na bazo demander kaka, ba reprendre service. Mais loko batu bazo bosana. DSV, sogo kende ko attaquer occupant, okoya jamais ko ça la vidéo, ke ngai songolo mpakala. Na sina zui manduki na koya ko beta binolo biezalaka te nga moi je dis que Congo eza perdu te izana mi bali oyo bazali décider ko résoudre problème wana et ba ko résoudre yango ben après sikoyo bat ba ko sala ba vidéo ba ko belela to sala boy rien même si oyebi ba pression musu c'est comment no bolo bakaka eza ba pression pe ya ba Rwandais ba banguna ya Congo au monde a pression mututel oki période moko te komaka ba moningaka émission na Christian Malanga batu ba komo benga na ndenge ya koloka alobaki mingi tozo zela ngana koma kopesa bango penda réponse penda so nazaki polité na kokatela batu so mangala réponse penda zali soko zo zela na yebisa yo nini Christian Malanga zo sala réellement oko zela trop yebaka kake ndenge zo faze wana yebaka ba ko benga na yo ba ko chauffer yo. Mais jamais na koyao détail eza boy. Makamundenge salami DSV et salami bien. Siko to timbeli na nazalaka nani. Voilà to timbeli na nazalaka nani. Nenge Kevin Maïso alobi. Na feti bato balaki na mabandité to comprendre que non ba mabandé bimi. Likama Martin Fayulu. Ba koselié na pouvoir en place ou bien zali ya solo selon analyse na. Kimbuta eko loba makambo ke apesaki $40,000 pour asala na mosokini. Yele ra répondre à wanganite alobio a defa kimbonga zongisa avec intérêt.
ye azali intellectuel atanga na États-Unis azalaka soki directeur ya Exxon Mobil na Nigeria na Congo déjà partir à 2005 ba crédit eza kopesama na banque. Donc Fayulu soki aza na ba problème en mbongo il faut akende defa epai ya Kimbuta. Il faut que nous defa epai ya Kimbuta. Oh, ezali ka ba système on est na lobby on analyse. Bill Clinton obimaki na fille wana te na bima na yete mais ni ne salamaki o contact inapproprié. Toza na ba banque na kini. Époque wana bango nyos baza kobela bazaki na opposition. Hein? Bon, to supposé à l'époque, hein, tout ça là, total a été siko ndenge batu babimi basuki ba maseke total à l'époque wana. Kamere o bazalaki na ye na opposition na mbongo. Jean-Pierre Bemba ki na mbongo. Ozui batuneti ba Olivier Kamita ba ki na mbongo. Ye 40,000 wana akena ko defangote et pas ba massa na ye opposition. Akena ko defangote et pas ya ba commerçant. Akena ko defango et pas ya Kimbuta mutu ya pouvoir. Ben il ne s'en prend qu'à lui-même. Ozomona teka comme le batro. Explication na ye wana ezo lekate. Soga lingi ke aza innocent a de nous déposer plainte. À cause de ce tribunal, il y a Congo confiance. Il fait partie des institutions. Ceux qui sont institutions, les a pourris, à quoi qu'on travaille dans quatre institutions, on a qui nous déposer plainte. Tout le barat, tout ça, sur la confiance, il y a Martin Fayulu. Yo ça a confiance en moi. On a yebi sabino que opposition na Congo est à la caté. Tous pareils, tous pourris. On a le bango bandaka. Bon, maintenant le bango lelo. Eh, on a yebi sabino que basa la caté. Bango nyo, c'est une classe politique basée ensemble. Boza na minorité blocage te bosa ni na parlement. Ah, bino, au Kanisa qui bato ba opposant. Merci Tolani Kelvin Maizo, Martin Fayulu, Yemoga Ebi pourquoi que n'a pas défa bambon na peuple, Yoki, na matoi pe moni. Tozoni moi muke na mambo le tozomona pourquoi Raphaël Katebe Katoto, Moïse Katumbi atindi ba farine, atindi ba masango, et comme il y a no babiloko wana ba lia teza soki ya bangombe. Selon yo analyse no bazo beta no baza ko distraire ka ba congolais na ebité ko analyser en ndene DSV merci ezalaka bénédiction te ba parents nga baza ko yebisa nga ba bi mwana merci ezalaka bénédiction te parce que la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. La charité entretient la misère. Ba développer kamboka ba yekolisaka mutu ko loba me ba pesaka mutu mbisi te despe so pesinga mbisi lelo na le loble na oyo kanza na ndio su despe petanga mbisi so kika yo yebisinga nde bakendaka pêche ngamo na ko me débrouiller même so ko zawana te. Est-ce que batbaza a besoin de masango ou batbaza a besoin à un Congo en paix où les gens peuvent travailler, cultiver? Congo c'est 60 millions d'hectares de terres arables. C'est un pays qui peut nourrir 26 pays africains. Sans engrais banini kaka Oloni boye bimi, c'est un pays qui peut nourrir bisoto kolia masangu et wutina Zambie. Quelle humiliation! Et masangu on a baso pesango, quelle intention? Y a-t-il des raisons politiques derrière ou pas? Y a-t-il des raisons politiques derrière ou pas? Tolo bakeno Katebe Katoto ça a raison ou bien? Peut-être raison. Katebe Katoto aza ennemi à Katumbi. Aza yana Te mais si va lobi ke biloko wana ezali ya bangombe bani. Même sur le lobby qui est à Bangombe, na Congo, baliaka bamili ki bamboa. Na Congo, obi na dépotoir, so baso boka bampio dépôt là na office congolais de contrôle. Bakenda ko loko tango baliaka ngo. Problème ezate que eza ya Bangombe, ya Bangombe teza ya nini. Problème ezali pourquoi azopesa yango. C'est pour des raisons électoralistes ou pas. Ya zalaka gouverneur à Katanga non? Ceux qui agriculture les zalaka organisé vraiment bien na cadre ya parti politique na bango ba oume la PPRD. Les lots on a tous un problème on a té po mbinzo oyo zo boma ba récolte na Katanga et uta Katanga te uta Afrique australe mobimbele kaki même na Zambie. Comment expliquer que bango bazana masanga au pesa biso chez biso kaka mbinzo à l'équipe boye to komi batonzala. Le problème n'est pas là. Le problème est ali pays est occupé ko chasser na nos occupants makambo développement on a ceux qui occupants ça qui to penser sur au développement les to za la biso na biso pour ne samboka na biso to développement. Le loto telemana mesika otolobi ke non e Bembeya Etienne Tshisekedi Mulumba. Lelo o ekangami na ngaka na Belgique. Ba kunda bali pe ko kunda te na salle de mort efandi. Mais tozomona Félix Tshisekedi de gauche à droite aza ko kende. Ba sundoli ka ke Bembe
ou bien bazozela eloko moko bo baza kosatendre nango mpo ebembe ya nayebi te. Mais balobaka yango clairement que mpo na ebembe ekende balingi te gouvernement Sami badi banga eyamba ebembe, balingi premier ministre oyo akobima na dialogue nde ayamba ebembe. Il se fait que premier ministre oyo rassemblement aponi ezali Félix Tshisekedi. Yango wana bazosala bras de fer bango bagarde ebembe mpo na baorganize baobsèque ya minene basala mausolée basala bamema matanga ndenge bango balingi komema yango. De l'autre côté, Kabila s'en fout complètement. Ce qui pour Kabila, bakotika na bango na morgue autant de jours que balingi. Bako kundango même na Belgique et go changer le remonter chez yé et ko empêcher pe ko lalati. Côté wana so mutaso kanisake ezo déranger Kabila. Kabila s'en fout. C'est le logo ezo déranger Kabila ezali que mobulu e bimanakin te mokolo e bembe wana goya. C'est le logo ezo déranger ezali que mokolo goya ou à Salanini, à Ibebembe, à Botolango, à Tcheta d'urgence, et le réseau dérangé en moi. Mais Ebembe ou mais là, en Belgique, à 5 ans, na frigo, na cimetière, place nous, réseau dérangé en moi, Kabila, T. Alors, bah, Oyo, bah, retenir Ebembe. Bah, au moment, bah, zolo, bah, qu'ils allaient souhait, ils allaient conditions, mais ils allaient souhait. Mais les Ebembe, comme on met là, ils ont bima, qu'ils allaient sous souhaiter comme condition. Et ce que comme condition, je pense que, vu charisme Yamoto, vu Congo Yamoto, vu parcours Yamoto, vu honneur Yamoto, ils allaient déshonorer et à travers ils ont déshonoré les Congolais nyonso. Bakoka qui organiser autrement. IDP ça zangi mbongote. Ce balaba ina ba Congolais pendant que bon, to boyi batwana ba simbe bembe à vieux. Biso moko to kokundango na kinwa no monika ba t-shirt ba oteka. So batia $1 na kini wana 10 millions de dollars ekobima wana la blague na Congo wana mais kini kakati 10 millions de dollars mais pour bakunde bembe wana bana besoin 10 millions de dollars il y a papa wembe senga ki $800,000 il y a papa wemba oso ba lobby ke batia kaka 1 million de dollars bakunda Tshisekedi na lokumu tout sans que gouvernement etchata inka etcha maboko bakoki ko sala yango donc famille biologique et famille na ngozo zelaka non. Ce qui est Félix Tshisekedi, premier ministre, Ebembe et Kei. Ce qui peut battre Ebembe au fond de la famille biologique a lobby que sa famille politique. Bah on va lobby que sa famille politique. Donc, famille biologique, na famille politique, bah yokana. Mais toujours que entre famille biologique, na famille politique, il y a une interface. Bah tout ça a les deux rôles. Félix Tshisekedi, Chilombo, ça a deux rôles. Azali membre de la famille biologique en tant que moine, il y a Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais Azali est membre de la famille politique en tant qu'un des secrétaires généraux de l'UDPS. Alors, le Kolazan a interface sur la Somi Balé a assurer liaison entre les deux familles pour résoudre les camps. Pour matanga soke umeli mawako ya kokende colère batuko ko diminuer et mokolope bembeko ya boy au monde api batu basi balembi na bango matanga umeli et puis leki na mopeka lokola bembe moko ya mutu moko pas très charismatique. Il y a un mot je vais dire normal. Tellement que maintenant ils ont là. Donc, bazana bangon intérêt, bakokai bazana moyen, bakokai na bango kundaye, ils ont ça la bienté, ils ont ça la bienté. Merci Tolandi et Kervin Maïzo na moi entretien au tout cela na mobiso bibale tout comme na suka ya émission na biso, motune zaka moko auto retourna Kervin Maïzo. To kangami tozo kende bien tozo zonga sima. D'après la situation politique, nous sommes tous les gens aventir, où nous avons des politiciens, pouvoir en place. Nous avons conseillé vraiment les Congolais, la minute. Conseil dans les années. Les Congolais vont perdre espoir. On peut perdre la bataille, on peut perdre une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Deuxième conseil, c'est les Congolais. Mobutu alobaka Congolais tolo vimbisa. Et balobaka Congolais za clair Congolais timba. Alors lokolo za clair au timba tika kobima yuma ya politicien. Congolais ba politicien on a bazo biso mais ba dernier de yuma donc ba dernier de nkebere. O ba benga ka penana lingala ba yanke ba mbendre. Et bazo sakana na biso. Donc deuxième eloko ezali to tika kozala ba yuma ya ba politicien. Troisième chose, les alliés que Congo est vraiment bien à biso.
et que il faut tout défendre au monde na soso oza no mbinga oza mutu soka utu bota maki o bana ni ba mike o pusani soso moi c'est au signé au bango ta au signé et bon biso ba simbela biso un des pays les plus riches du monde to fandika bo il faut to sangana to zana pouvoir to zana capacité ya ko bengana batwana et loko mususu oyo bato bani ba ko kosela bato ba congolais ba yoka na raté za lokuta eza na pays moko te na monde oyo pays mobimba ofo ko yokana soki boza na mboka mabe ekweleli bino nyonso bana mboka bozali kote moko mwana mboka nyonso akotrahir akomi ennemi po bato bazo ba congolais bayokana te bazolinga biso na ba collabo toyokana non tokoyokana bango te ba collabo un collabo on le punit mais sévèrement bayokana te kende na Norvège bato ba collaborer na deuxième guerre mondiale batia bango bakombo na place publique bato moko bakobeta soki bambula komena bango na bana na bango bakokoma na Norvège te bongo biso basuédois basalango banorvégien basalango bafrançais akutu mwasi obimi na allemand bakati yo mpenza mokokoli na mutu biso nde ate congolais bolingo eza te non bolingo na kolabo ezalaka te biso bacongolais toya na bolingo tolela na fort tolinganaka fort barwandais bayokanaka eza lokuta soki bayokanaka nde basala génocide te bango bamiboma chez bango batakozwa me bana mike batuti yo na liboka wana eza koyokana barwandais bayokanaka te bango bayokanaka kaka soki bazoya koyiba chez biso barwandais c'est-à-dire groupe Paul Kagame groupe wana so bazoya kopiller chez biso nde bayokanaka mais chez bango bayokanaka te parce que basala bagénocide chez bango bapays nyonso bazo agressé biso babunda Rwanda génocide Burundi génocide Ouganda combien de guerres civiles Timo Museveni à Kokota Angola Savimbi d'un côté Eduardo de l'autre et ça n'a qui décamp donc bah oui ça bisote que bah yo kanaka waneza ba distraction donc ba congolais toi capable de récupérer mboka wana lokola ba congolais ba sambelaka mingi na okena na ndenge ya bible oui juste akoyaka mbala 7 nzamba relevaka ye 7 fois 77 fois donc toko koya na biso totie genou na mabele toko se relever ba rwandais bakanisa yiki bago avale biso ka facile soso melako ekoki na mungongo na ye Congo leki gaillard bago avala ngoti 20 ans les États-Unis derrière pour ça to bunda penda contre ba grand biaka ya mondo yo ba américain na 20 ans bakoki biso ta ba américain na bakoka ba vietnamien te bakoka ba afghan te bakoka ba irakien te ba subisa ba perte moko incroyable bolanda te aussi ene na ipsa bino ya lokuta film ya Rambo 1 2 3 eza lokuta bango ba perda guerre mais na film ba ki la ki sa Rambo ba muscle azo gagner ba perda guerre et pourquoi ba gagner mo chez biso on est dans mboka ba koko na biso so ba ye penda chez biso penda et notre cause est juste ma beleza ya biso merci Kevin olonga biso jamais et tu récupérer pays wana et si tu récupérer pays les collabos seront très sévèrement punis. Merci Tolandi Kervin Maïs Bolandi entretien.